Mbote batata ba maman bandeko boye malamu na émission na biso ensemble parlons-en. Ensemble parlons-en moko ya bémission ezopesa biso boyebi ezopesa biso mayele ezopesa biso bwanya toyeba ndenge nini ya kotambola nini tokoki kosala na nini tokoki kosala te. Ensemble parlons-en est animé par votre humble servante Angèle Miezi. Toza kolobela makambo o etali bozalisi na biso awa na mokili. Donc voilà, ceux qui nous a abonné na chaîne na biso Angèle Miezi officielle, yeba ko s'abonner, abonnement ezali gratuit, aimer ba émission na biso, partager pe ba émission na biso, nde bongo yo ko yeba ko sunga biso, po ete to kende liboso na makambo yo tozali kosala ensemble parlons-en toboya makelele ya wenze toboya buzoba ya satana tozo sala pour la gloire de Dieu pour être moto nyonso ayeba kozwa connaissance moto nyonso azwa boyebi pe bososoli azwa mayele. Voilà nde etinda biso tozwa ensemble parlons-en. Mbalasima na émission na biso o ewuti koleka numéro 121 tolobela ki makambo etali ekolo pe na lobaki toko continuer kolobela makambo etali ekolo parce que na maye mingi na lobaka ezalaka vraiment 70% ya ba sujet ezalaka na ngai kolobela mboka na biso pe bozalisi na biso ya biso bato ya Afrika biso bato indo pwete to fungwa mamisu to lamuka na pongi to longwa na buzoba pwete to tikela bana na biso o esengeli to tikela bango to tikela bakoko na biso o esengeli to tikela bango. Lelo naza kolobela bino kolobala na bino eloko nini esalaki ete Papa Mobutu akoma président ya Zaïre. Bandeko na kolobela bino boye yambongai nanu kutu na kota na mozindo na bi nzambe merci pona pema na bomoi, merci pona santé malamu, merci pona ndeko na nga pe oyo aza kotalanga po etopesi makoki ya kotalanga, merci pona mokili oyo pesi biso surtout pona mboka na biso Congo démocratique oyo bengami Congo. Dernièrement na lobby Nzambe apona yo Congo, Nzambe apona yo moto mwindu. Soki tolobi Congo ezaka mu Congo te. Congo ezali bato ya empire Congo. O balobi bato les 12 tribus de Juda nde bato empire Congo. Na kati empire Congo okende kokuta baluba okende kokuta ba Congo okende kokuta ba Swahili nde wana na lobaki okende kokuta na langue luba okende kokuta na okende kokuta na ba moya Congo ya Kikongo ezali na kati pona kolobete monoko ya yambo ezalaka Kikongo okende kokuta na hébreu okende kokuta Kikongo eza na kati ya hébreu. Ceux qui nalobaki dernièrement soko yoki muluba azoloba muluba lobaka nzambi mukongo alobi nzambi mukongo alobi muntu muluba alobi muntu mukongo alobi nzila muluba alobi njila mukongo alobi mwaneto mukongo alobi mwaneto muluba alobi mwaneto mukongo alobi muntu bantu muluba lobi muntu bantu ezo lakisa kaka eloko moko bandeko eza ebele ba mo eza ebele oyo balobaka ndenge moko na Kikongo pe lobami pe ndenge moko na Kiluba ezali kaka eloko moko ezali kaka kolakisa likambo moko nde yangwana na lobi soki okepe na Kiebre ba Hébreu baza balobaka tata ba Hébreu balobaka meza. Donc na mkongo soko lobi tata elaksi tata meza elaksi mesa. Donc okende kokuta ba mwango ezebele kuna na Kiebre eza ndenge moko na Kikongo. Bandeko natalisa kibino dernièrement élément moko batindela kingai oyo ezali ko talisa ndenge Mobutu alobelaki papa na biso Jean-Pierre na kati ya mboka Zaïre kolobete
Zaïre ezali paradis terrestre. Moïse abunga kande nzela. Bandeko ezana nzamba talisinga na ke na phrase wana na memi yango na dissertation na memi yango penza efongola nga mayele na eko comprendre makambo ebele pona kolobete royaume na biso Congo ezalaka paradis terrestre pe mundela yebi yango moni bitumba nyonso ezalaka kuna balobelaka ngo te balevaka kutu loboko te po bango balingi kutu bitumba wane wumela po bino bowumela na bowumbu bowumela na pasi bowumela na misère ndenge bakanga balobi ete peuple congolais ba souffrir eza pamba te ezali pona ko déporter bino malignement omoni une fois naloba na émission moko na sala nalobela likambo déportation maligne. Bomoni soki bazo déporter bino na ndenge moko yanko, ça veut dire comme déportation maligne po ba yebi ke soki bo vandi na mboka na bino boko bota na mboka na bino boko koma ebele boko se multiplier bango balingi bongo te balingi ba dépeupler bino bazo sala ngo na ndenge sikoyo na ndenge moko ya mayele na ndenge moko ya bondoki po ete bino boya mboka na bino bosundola mboka na bino boyina mboka na bino botikela bango mabele wana bino bokoma koya awa bango bakende kuna ezali mawa na pasi soki yo mutu mwindu o comprendre makambo te surtout yo congolais bandeko nangina lobelo komoko eloko nangina lobela lelo ezali koyebisa bino ndenge nini Mobutu akomaka mokonzi nakolobela ka Mobutu te nakolobela bakonzi nyonso ya Congo ndenge nini bazwa pouvoir et pouvoir na bango eutaka wapi pouvoir na bango ezalaka contrôler wapi pe ezalaka gérer wapi nakopesa bino ba élément vana banda kolobela papa Mobutu parce que papa Mobutu ndeza penza flagrant oyo bato bayebaki ke aza proche ya papa Diangenda azalaki proche ya bakimbangiste. Mobutu savait pourquoi il était proche de kimbangiste. Pour nani Mobutu azalaki proche ya bakimbangiste lelo nazo fongolo muke ponga na landaka na ngana yeba na ngana comprendre naza moto moko na kangaka porte te soki eloko moko komemela nga connaissance na kanga porte te il faut oyeba oya ozala na discernement o comprendre pour okufa buliwa ya buzoba te pour okufa pe na buzoba te il faut avoir quand même connaissance oyeba quand même eloko moko okoka ko transmettre na bana na yo omoni bato belé to umeli na buzoba mingi parce que nous avons fermé la porte à la connaissance. Hein? Nous avons fermé aussi la porte à la recherche parce que quand on recherche quand on fait des recherches, c'est là où on acquiert la connaissance. Mais ce que ça la recherche c'était, ou que soit connaissance c'était, ou que banda kotambola kaka ndenge balobaka bo joba ngulu ngulu. Balobi na landaki émission nasi na yo kango déjà. Mais nangina lobelango parce que naza na continuité ya kolobela Mobutu na ndenge nini atambusaki ekolo nde wana nde nalobaki nazo continuer na thème oyo ya kolobela makambo ya Mobutu. Mobutu a vu pouvoir ndenge nini balobi papa Mobutu se retrouvaki na Kananga na papa Diangenda parce que papa Diangenda azalaki kosala na époque wana abandaki ko occuper poste moko très important na kati ya république abandaki kosala na bamendele nde bakendeki na mboka ya Kananga lokola na musala et papa Mobutu pe se retrouvaki na mboka ya Kananga. Tango papa Diangenda amonaki papa Mobutu amonaki azalaki jeune elenge papa Mobutu azalaki na kansi ba 24 26 ans jeune elenge na kati ya mboka ya Kananga lokola bazalaki bato moko utaki bakutani na kati ya mboka wana ya Kananga Diangenda papa Diangenda a invitaka papa Mobutu
ayaka koliaka epai na ye. Alobi tango nyonso soko lingi kokende kosala mosala yakaka kolekaka na ndaku po mama bibi apesaka yo biloko ya kolia. Babi papa Mobutu pe atosaki. Akomaki koya kuna papa dia ngenda kolia ke papa dia ngenda kasi moko balobi na tango mwa elekaki papa Mobutu ayaki lisusu te akomaki kokende kolia na restaurant oyo mindele babandaki kokolia, ça veut dire au ba cadre babandaki kokende kolia. Alors et comment qui suko parce que tango yo ke kolia na restaurant tango oke kolia na restaurant bakokoma kombo na yo mutu boye général boyayaki mutu boya officier boyayaki ayaki kolia nde sikoyo papa Mobutu na tango wana azalaka caporal. Sikoyo abandaki kobongwana azalaki caporal akomaki kokende kolia kuna na ndenge ya caporal te abandaki kobongwana pe akomi koma mundele akomaki ko se présenter kuna lokola mundele donc kuna bayambi ye bakomi pe kombo na ye papa Mobutu ni mais mundele Joseph Désiré Mundele. Tango ba servir ye mikoleleki eleki nde papa dia ngenda mokolo mususu ayaki ko comprendre que Mobutu azwaka forme mususu nda ayaki koloba na ye apesaka ye mbote akotaki na restaurant wana apesi ye mbote ablobi na ye Joseph a salué na tant que Joseph Mobutu asutuki papa dia ngenda comprenaki aye koloba na ye kosala kalisusu makambo yo salite. Balobi na tango akala batu mingi babandaki kobongwa na mundele ndenge to mundele ndombe bato ebele na ba époque wana batango akala batu mingi babandaki kobuzwa ba forme ya mindele na yebite na ndenge nini me eza malamu te. Donc mutu mwindu abongwani akomi mundele bino bozo mone mundele me nzoka nde aza mutu a changer poso. Ndeta papa dia ngenda tango agangeli ye bongo atikaki akomaki sikoyo kozonga epa ya mama bibi pe kolia après atikaki lisusu azongeli lisusu makambo na ye wana ye kokoma na mama Antoinette. Muko mususu azongeli lisusu makambo na ye wana oya kobongwa na kamundele ake na restaurant wana tango siko azonge pa na ye pa mama Antoinette azonga na poso na ye ya kimobutu ya normal akoki kozonga na poso na ye te nde atindaka mama Antoinette epa ya papa dia ngenda akende koloba na ye po ayebaki ke papa dia ngenda yebi likambo na ye wana nde papa dia ngenda pesaka mama Antoinette mbote alobi na ye zonga pesa nga mbota pesa ye mbota bizonga kuna pesa ye mbote akozonga normal. Mama Antoinette akei apesi mobali na ye mbote papa Mobutu azongi normal. Voilà eloko oyo papa Mobutu abandaki kotosela papa dia ngenda. Donc abanga papa dia ngenda gangelaki alobi na kosala kali susu likambo oyo te. Mukolo kosala lisusu likambo oyo okotikala kaka ndenge wana nde yango wana nde sikoyo ayebaki abangaki alobaki papa dia ngenda aza mutu mususu. Nde tango approché papa dia ngenda bomoni ka ndenge zalaka papa dia ngenda ye azaki beaucoup plus makambo spirituel. Nde mukolo mususu ayaki kotinda ye alobi kende kotala papa na ngai. Ye alobi na okende kotala papa na ndenge nini soki na kei bakokanga te bakosala nga mabe te papa dia ngenda abi kende kotala papa na ngai. Mobutu azwaki nzela akende kiti Lubumbashi kokende kotala papa Simon Kimbangu. Tango akomi epa ya papa Simon Kimbangu avant même kutu parce que papa Simon Kimbangu po mona il faut en tout cas une raison valable ndenge na yebisaka bino mukomususu bakotsela ka ye mutu aliboma pwete tambweka pwete soki tambweka pwete
po ete akende kobomaye na maboko po balobi ta moto yango azalaka brigand soki apesi yo mbata apesi yo likofi okufi mbala moko nde yango wana bazwaka tata wana brigand wana bakotisaka ye papa Kimbangu po batala soki akende kobomaye sikoboyoka ya ndenge Mobutu elekelaki. Mobutu tango akomi kote wana ya prison mbala moko Mobutu akomi liboma. Mobutu akomi liboma, akomi kofinga Simon Kimbangu yo yaki kotia dezo na bandi kofinga Simon Kimbangu afingi mindele balobi ye akomi wapi ye na boma ye mindele basepeli babia. Biso tokoka ko boma ye te tokotisa muto lokola lobi ya boma ye tokotisa ye. Bazui Mobutu muto liboma bakotisi ye place papa Simon Kimbangu azalaki. Tango bakotisi ye akomi pa papa Simon Kimbangu liboma Mobutu mbala moko esili. Mbala moko papa Kimbangu alobi na ye kotala yo mwana na yo mutu atindi ngai. Mwana na yo Diangenda, papa Diangenda nde atindi ngai. Papa Simon Kimbangu avandisi ye. Alobi na ye ozana biki na fei. Mobutu alobi te. Papa Mobutu devant na liboso na ye papa Simon Kimbangu asimbili puta na ye. Asimbili puta na ye balobi asimbili puta na ye abendi boye stylo ebimi. Asimbili puta koto ya ngambo boye abendi boye fei ebimi. Abandi kokoma. Asimbili susu liputa enveloppe ebimi. Azui mukanda komaki atie na kati ya enveloppe. Asimbili susu liputa boye 5 francs ebimi. Azui 5 francs wana apesi Mobutu alobi pesa mwana na ngai Diangenda. Mbala moko ya alobi oleke Diangenda atindela papa na yo azana prison mbongo muto azana prison azotindela moto azala ibanda mbongo. Mobutu alobi papa Simon Kimbangu alobi na Mobutu boye alobi yo mikoleko yaka okotambusa mboka oyo. Mikolo ekoyaka okotambusa mboka oyo. Mbala moko Mobutu abimi akei. Tango azonge pa papa Diangenda na Kananga. Avant même kutu papa Diangenda papa Mobutu apesa rapport et papa Diangenda. Papa Diangenda bandi koloba na papa Mobutu. Wapi lettre papa nanga pesi yo. Wapi 5 francs papa nangai apesi yo. Papa Mobutu abi ndenge nini yo yebike ngai bapesi nga 5 francs. Ndenge nini yo yebike ngai bapesi ngai lettre. Alobi papa Diangenda alobi na Mobutu abi yo tango komaki kuna pa pembe na papa nanga. Yo komaki libomati. Yo komaki liboma komo finga papa nanga. Yo komaki liboma papa bandeko. Ndenge nini papa Diangenda ayebaki makambo wana nyonso. Nde sikoyo place Mobutu papa Diangenda ekoloba Mobutu ekoloba na papa Diangenda bim mais papa na yo akomi liboma kuna. Papa na yo azwi liboma. Papa na yo alobi nanga ke nga na kotambusa mboka oyo. Papa nde papa Diangenda eke koloba na yabi mais non papa nanga azali liboma te yo ndo komaki liboma avant ke komona papa na ngai. Alobi kaka ndenge papa nanga alobi okotambusa mokili oyo. Okokoma mukonzi na mboka oyo. Okodirige mboka oyo. Bandeko bakabwana ndenge basali mikolo ba monsieur Sila papa Diangenda azonga na Kinshasa. Mobutu pe azonga na Kinshasa. Mobutu nde lelo kutu nazwi mwa connaissance ke Mobutu abanda kovanda na Yolo. Papa Diangenda tango Mobutu akomi président nde Mobutu ake papa Diangenda koloba na ye bokonzi olobaki nanga yangoyo. Mobutu alobi na ye papa Diangenda alobi na ye bokonzi oyo na lobaki na yo oyo te okokoma mukonzi
oko diriger mokili. Bandeko yangwana basekele oyo esengeli to yebaka. Balobi tango Mobutu akomaki journaliste na kati ya mboka wana akoma journal moko afinga ba Belge. Koloba ete ndenge nini bino bokanga Papa Simon Kimbangu bosambisa ye na Cour suprême aza militaire te, ndenge nini bokondana ye ayiba te, afinga te, aboma te, eloko te, bino boke ko kondane ye ndenge nini. Balobi Mobutu tango akoma journal wana eningisa ba Belge baluka Mobutu babeta ye 120 fouet o babandaki ko beta papa Kimbangu mikolonoso, parce que Papa Kimbangu babandaki ko beta ye 120 fouet na tongo, 120 fouet na pokwa. Balobi Mobutu pe mukolo wana oya komaka pona Papa Kimbangu, balobi Mobutu pe babetaka ye 120 fouet. Tango babeti Mobutu 120 fouet, balobi Mobutu azokoka même pas kotambola. Atambola ya konguluma ti epa ya Papa Diangenda kuna na mboka Kananga. Bazui Papa Diangenda abondeli pona ye, asopeli ma ya nkamba nde Mobutu atelema. Bandeko botala ba alliance ndenge Mobutu akomela président, ndenge Mobutu azuela bokonzi. Balobi tango Papa Kimbangu akufi, Mobutu asala protocole. Babi premier protocole oya sala bandaki ko yamba batu, ko vandisa batu epa ya Papa Diangenda ezalaka Mobutu. Do yende azalaki Papa Diangenda kotinda esala boy, zongisa boy, sala boy, zongisa boy, balobi ezalaki Papa Mobutu. Botala ba alliance. Bandeko na koyebisa bino ke bokonzi nyonso ya Congo, moto nyonso aleka na bokonzi ya Congo azana histoire na Papa Simon Kimbangu. Moto nyonso oyo aleka na bokonzi ya Congo azana histoire na Papa Simon Kimbangu. Boke ndoko fouiller, boko comprendre makambo nazoloba. Ah, Congolais. Mobutu tango akomi mokonzi ayebaki bokonzi na ye euta wapi. Nde yango wana babandaki koyebisa ye sala boye, zongisa boye, sala boye, zongisa boye. Ayaki kobebisa tango ake kokota na banzambe ndenge na lobaki na émission passée, ake kosala ba pacte, ake kosala ba alliance na banzamba ba paya. Nde yango moni sikoyo bakimbangise bapesaki Mobutu mu Congo. Tango Mobutu ake kosala ba alliance, ake kosala ba pacte na banzamba ba paya, ake koke se soumettre na ba américain. Nde yango moni sikoyo akomaki kobanga plus ba américain ke ba instruction o ba pesa ye ya kotambusela mboka. Nde tango akokite aye kosala multipartisme. Tango asali multipartisme et salaki ke Papa Diangenda balobi Papa Diangenda gangela Mobutu lokola mwana muke. Ba video wana ezali, ba témoignage wana ezali. Muta témoigner yango ezali papa moko ya Brazzaville oyo Papa Diangenda bengaki po accompagner ye pa Mobutu. Tango Mobutu amoni kake ko libérer alobi à partir d'aujourd'hui mitingo Papa Mobutu alelelaka alobi tokomi na multipartisme na kacha Zaïre. Balobi Papa Diangenda agangela ye alobi obomi mboka. Obomi mboka parce que bayebaki ke na multipartisme nde wana siko bato ebele bakosomba maipa minele po ete bakabola mboka na biso Congo. Donc basekele ezali ebele balobi Papa Diangenda tellement gangela kaye aloba na ye abebi même kutu nde kaka ndengo désobéir ndengo yoki makambo papa nanga alobi te donc okokufela même pas kutu awa o wana na yoka ngona video mususu do na mélange ngo abi okokene kokufela na mboka bapaya.
Bande ko boyo ka basekele. Boyebi pourquoi Kasavubu a perdu pouvoir na ye? Kasavubu a lala mbeto moko na bana papa Kimbangu avant zo pouvoir na ye. Même ndenge to soit indépendant soit na bato belé bato nyonso bakendaka table ronde. Avant bakende table ronde, ba photo ezali bakenda na nkamba. Balobela babino te? Wana pe balobaka yango moni to ça na problème. Bazwa muto yo apesaka bango nguya, oyo apesaka bango force pour te bakende ko réclamer indépendance makam parce que muto abanda combat ya ko réclamer indépendance c'est ça qui papa Kimbangu. Ndenge ni babosa na ye. Ndenge ni balobela aeti. Au moins place tout ça na problème. Namboka na biso Congo, on doit se dire la vérité, on doit dire la vérité. Vérité tika la vérité, ba bomba ka vérité te. Ceux qui bo bombi vérité, bo comme si vérité le kuta, bo ko souffrir nango parce que vérité etika la vérité. Ezane ti bo yibi mutu eloko na ye, ezane ti bo yibi mutu esika na ye. Batwana o bakenda table ronde ba photo ezali bakimbangisi ya moko batala kabiso bo batala kabiso bazo seka. Lokola to minimiza bango. Lokola to loba ke bango te. Ba photo wana ezali bato bakenda table ronde. Bakenda avant bakende table ronde, bakenda kan kamba, ba sokolima ya kamba, après bakenda ka table ronde, bakenda ka Belgique. Parce que abako muto abandaki ko asalaka na fort mouvement na trop de population ndenge ba menaka ba révolution na bango abako nde sikoyo azalaka na population ebele donc bazalaki ba majoritaire abako bato bayebi histoire makambo na zolo ba yebi abako bazalaka populaire bazalaka plus nombreux parti abako bazalaka makasi bazalaka puissant yango moni batindi kaka Kasavubu akende liboso. Nde Lumumba koma ki premier ministre. Yango batindi kaka Kasavubu parce que nani parti ba Congo bazaki ebele. Siko Kasavubu tango ya azwi bokonzi na ye. Tango azwi bokonzi babengisaki ye na église kimbangiste. Balobi na ye mwasi na ya lobi na ye wana o makambunga na yoka ba secret ya bakimbangiste. Mwasi na ya lobi na ye yo muto komi président okende na église ya Mandalala. Bomoni presque comment na ba problème Kasavubu abosani bokonzi na ye place utaki. Abi yo muto komi président okende na église ya Mandalala. Déjà quand tango ba pesi biso indépendance batuna bango batuna Kasavubu religion nini oyo yo lingi etambusa mboka Kasavubu apona catholique omoni presque komaka déjà na problème déjà de bandeli déjà pour premier président na biso Kasavubu a continué na mbeba ye muta mema mbeba liboso eza Kasavubu. Kasavubu awangana papa Kimbangu, awangana bana ya Kimbangu, papa Kisolokele, papa dia Lungana, papa dia Ngenda. Nde yango bomoni bokonzi na ye umela te, yoka basekele. Balobi na ye akende n'église. Babengisa ye. Papa Kasavubu alobi akende l'église à Mandalala te wana kimbangiste na batongi l'église te basambelaka na l'église à Mandalala akokende l'église à Mandalala te balobi papa Kisolokele azwa kiti oyo batielaka papa Kasavubu pardon azwa kiti omoni ndenge tozalaka totie kiti d'honneur ndenge tozalaka na l'église soki bolingi boyamba une autorité bazwi kiti d'honneur batieli ye balobi papa Kisolokele azwa kiti wana atournango mokonzi na mokongo na population donc kiti ezalaki kotala population papa Kisolokele balobi azwa kiti wana atournango mokongo boyoka basekele balobi eumela te Kasavubu coup d'état salemi
Tout ça l'attention, hein. Makambo sengeli to yeba ya ngoyo, o sengeli to transmettre pe ya ngoyo, o ekomemela biso bo yebi ya ngoyo, ekopesa biso bo sosoli na makambo mosusu bandeko. Toza na mboka, mboka wana eza na batu babandango. Toza na mboka, mboka wana eza na moto ya salelango 30 ans na prison, bien aimé dans le Seigneur. Toza na mboka o moto moko salela 30 ans na prison. O abengami Simon Kimbangu. Mais tolobela yango te, soki tozotanga ba héros national, soki totanga ba héros o basala ke tozo indépendance, komba Simon Kimbangu ko tetanga maate. Nde place toza na problème. Balobi Papa Kabila. Tolobeli Joseph, hein, Mobutu. Mobutu a eu pouvoir. A sali 30 ans na pouvoir, 2 ans il y a transition. Donc a sali 32 ans na pouvoir. Mukolope balobaki na ye ke alongwe ba yebisa yango. Balobi papa dia lungana. Oyo azalaka na nkamba bandaki ko bimate. Aloba na Mobutu zongi sela biso bokonzi to pesa yo. Yoka basekele. Papa dia lungana. Les gardiens du temple, balobi ya bandaki ko bima na nkamba ta banda ozalaka na nkamba parce que Simon Kimbangu atika kai na nkamba alobaka na yo kozalaka na nkamba ko bima kate koza ko bima kate zalaka ka na nkamba. Balobi papa dia lungana yebisa papa Mobutu zongi sela biso pouvoir to pesa yo. Et umelate Mobutu Kabila ye. Boyoka basekele. Tango Kabila ye. Kabila babengisa ye na nkamba. Kabila kenda na nkamba te. Kabila, je parle de Kabila le père. Akenda nkamba te. Makambo na zolo babokolo ba maman Angèle, tika to babo poto yeba to comprendre. Ba makambo susu sengeli to yeba ngo to comprendre ngo to yeba ngo. Kabila kenda nkamba te. Kabila tinda Joseph, le fils. Wananga na yebi, na yoki yango kepa ba kimbangiste. Parce que, na koto ya ba kimbangiste. J'ai les sœurs, nous avons grandi ensemble, ce sont des kimbangistes. J'ai des écrivains kimbangistes, des historiens kimbangistes. Ba minanga, je les côtoie et on partage. J'acquiers aussi la connaissance. Parce que les âmes, quand il faut que yeba mozindo, ya mboka na yo, ya nation na yo, ne négligeons pas ça. Parce que tokobanda ko sala ba prière à côté. Nous devons savoir la vérité de notre nation. Nous devons savoir ce que les autres n'ont pas pu nous dire. Nous devons aller chercher. Tu faut tout Luka, papa Diangenda, pousser ses fidèles à faire des recherches, de connaître la vérité. Il leur disait, même Simon Kimbangu a dit, lisez la Bible et vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Les anabama kamosu tozo ignoré. Papa Kabila le père a boy ko kendenkamba atinda Joseph Kabila obino bolobaka étranger ya bande ko benga e fils na ye atindi ye na place na ye kiti oyo ba bombela Kabila le père muto avanda kiango Joseph Kabila bozo yoka ba makambo balobi tango balobi sali ba nungu papa ki soloke la lobi soki bo bongeseli mopaya esika vanda ayete po vanda moto avandi wana akomi mokonzi donc akomi neti azui place wana boyoki ndenge Joseph Kabila joué la pouvoir bandeko to sala très attention to sala vraiment attention na ba makambo mususu oyo tozomona na kati ya mokili na biso Congo, na nation na biso Congo, il se passe tellement de choses, nous devons connaître, nous devons savoir.
alliance pe salemi ya ndenge ya mabe ba trahison pe salemi na ndenge ya mabe nde bomoni sikoyo soki tokoloba ke Joseph awumeli na pouvoir. Joseph awumeli na pouvoir. Nazo pesa bino secret oyo Joseph awumeli na pouvoir. Joseph awumeli na pouvoir parce que il a reconnu Simon Kimbangu. Joseph awumeli na pouvoir parce que a reconnaîtra ba koko na biso kimpa vita. Joseph awumeli na pouvoir parce que abandeki ko lobela ki puissance ya Simon Kimbangu a reconnaître. Joseph Kabila oyo bobengaka étranger awumeli na pouvoir parce que tangu ba Belge ba condamna papa Simon Kimbangu, président mon côté a longola sanction wana, a longola condamnation wana. Joseph Kabila, je ne sais pas poussé par quel esprit, je dis que c'est l'esprit du vin, il a poussé Joseph Kabila à longola condamnation wana ya papa Simon Kimbangu. Manifestation et salemaka na Mbanzangungu na stade Mbanzangungu, Joseph Kabila a délégué ba ministre ba continuer soit Congo ba se retrouver qui na stade Mbanzangungu pour ba longo la condamnation ya papa Simon Kimbangu. Alobi me muto na tangi histoire na ye ba betelinga lisolo na ye moto ya zala condamné te moto a salé le côté a yibate a fingate a bomate pourquoi ba que ne ko condamné ye. Joseph Kabila muto longo la condamnation wana lokola ba kondanaka ina sol na biso Congo fallait maintenant une autorité à longo la condamnation wana et pour na papa Simon Kimbangu bino botala bilembo makambo esengeli to yeba yango yo bandeko ndebo moni Joseph Kabila umela na pouvoir. Rien que pour ces choses-là, la reconnaissance de Simon Kimbangu a levé la condamnation de Simon Kimbangu. Nde yango bo moni Joseph Kabila a umeli na pouvoir na mboka Congo. E bango nyonso tango nyonso babandeko kende nkamba ye na mwasi na ye akenda kamba 2 fois. Mwasi na ye bandeko kokende nkamba. Bandeko, faisons très attention. Mokili nenge tozo kende. Vérité. Ekotika la vérité. Ba bomba ka vérité te. Papa Kimbangu aza mutu moko te o bana lelo ba yeba te. Papa Kimbangu aza mutu moko te oyo mokili yeba te. Non. Soki biso bato ya mokili tokozala na ba erreur. Attention. Kimbangu a combattu pour ce pays. Qui est cette personne qui dira que ma personne combattra pour la nation Congo? Ce qui azana katia bonzambete. Ndenge nini mutu alobi akufa il y a 100 ans, plus de 100 ans, amona na kepa abato. Akendeke